Bonsoir et bonjour. Et dépend de la herbe Olanda Bisso. Et dépend de la herbe autant l'émission Oyo. Vous avez en direct, il y a Flairmont HD, il y a des boys, moi ça m'a des fois à moko. Et les lots toujours, tous en épisode na Bisso toujours. Épisode na Bisso ya Sika, na émission na Bisso ya 1000%. Na kati ya 1000%, boy bito le belami, mambo bolingo, mambo bele, o ezalara, na kati ya ba couple. Na kati ya ba couple bele. Lelo na yoko lobela likambi ya parfum. Risque ya parfum, ben inconvénient ya parfum. Parfum quand tu parleras, ou est-ce que parole de chua ko parfumer njoto. Conséquence nango. Et pourquoi okoki kopesa muto bozalaka na ye cadeau ya parfum te. Donc voilà. Thème na biso yango wana, sujet na biso na développer tout à l'heure yango wana. Donc merci na baboni na ngani surtout bambote bisika bozali et bonne année à tout le monde. J'espère qu'elle va fêter les cas qui bien. Donc merci na libota nanga, merci na entourage nanga, merci na bato nyo surtout balingaka nga vraiment. Ba merci na bino, ba ope ba batala nga, ba commentaka, ba bengaka nga, ba partageaka, o ba contribuera vraiment na kati entreprise nanga. Moi vraiment, je suis reconnaissante envers bino na ba collaborateur nanga, quel que soit à Paris, quel que soit à Kinshasa. Bino nyo surtout ba merci à trop et ba mbote bisika vraiment bozali so na bina ndotanga ba komba wa boza tellement ébélé. Donc voilà ba mbote vraiment ici bozali so yebi ke oza parmi mes collaborateurs, parmi ma famille, parmi mon entourage, parmi mes amis, vraiment là où tu es. Donc une très grande salutation place yozali. Donc voilà, si je on a une lobelango parce que eze loko ngamoro personnellement na viva yango. On a vécu en 2012-2013 jusqu'à 2014. Ah, on a Paris et là, on a Kinshasa. Non, ah, on a Paris. Donc 2012, 2013, 2014. Bah, le bal en mais tellement qui te tigande la kaka qui te tigara, mais les jours où ça accomplissait, qui ne comprenait qu'il y a des choses. Et bah, lobby na yo, bon, on est le bara, boto c'est le Kimbek en fait. Boto aussi. Il est Kimbeka. Donc, soro to si marambo mutoye bisayo. Azala mukolo, azala mwana muke, azala famille na yo, azala camarade, azala connaissance, ezali kamute ke bazwango à la légère. Ezali kambuke oyoki. Ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont pratiqué en te, mais quand même, on salue preuve ya considération à eloro mutoye bisayo. Donc, lelo vraiment, moi, si tu veux donner tous les cadeaux du monde, tu peux donner tout, à le pan ou peu importe, fais ça. Mais ne donne jamais le parfum, ni à un homme, ni à une femme. Ou est-ce que vous vivre en couple, ton de gono aïe, bichacha, quand tu vas à la salle de bain, parfum nanga, tu as eu parfum, tu bichacha. Oh, camarade, no aïe, toi là, tu es ça, tu as mon parfum, tu as. Soro tambola la sola lipeka, tambola nango. Soro tambola la sola njoto, tambola nango. Mais n'utilise jamais ma parfum au beaucoup de banda wabato. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quelque chose où est naturel. Naturel. Parce que tout le monde aura tout le temps bah, déodorant à base des ans, à base d'alcool, sans alcool, à base de fleurs sogipenini, à base de plantes sogipenini, plantes naturelles. Mais c'est que biso to bo sanarake, et ça n'a pas parfum. Wana lobeli déodorant. Mais ça n'a pas parfum, même n'a pas déodorant ou salami à base ya moto. Tu vois la sueur là, mutokyo totokaka. Mutokyo totokaka vraiment ba long mutoki na wana ba longoli yango basaleli yango parfum. Mais là et vous allez jamais dévoiler. Et vous allez jamais dévoiler. À moins que muto moko boye abande au sala la parfumerie moko songolo pakala ndé asali ke a dévoiler le kwana. Peu importe l'odeur, ratenga na sala ba parfum local, oui, parfum local wana place na rozo la matière brute wana a habité ça à base anini. Il a habité ça à base anini. Donc voilà. La vie est tellement compliquée.
Des fois, on se retrouve dans des situations où tout n'a pas. Oh, tout ça qui n'a pas bien. Total, to lié, to mêlé, to s'équipe, et quand d'un coup, boé, à beauté l'inga compréhension. Tout ça qui n'a pas bien. Mais il m'a quand changé quand boé, vanille, les scamoro, boé, avant de betanga déjà. Ah, masana fo, na sala elo hôtel qui n'a pas naïe, comme na bibi boé, bah benganga, hôtel à routouya, boé, à beauté l'inga compréhension. Tu sais pourquoi? Parce que côté na salle de bain naïe, aussi maki oba simbarati. Et c'est que parce que camarade noana azana kindoki. Non, azana kindoki te. Parfum est à la personnel. Même dans la Bible, on ne nous a jamais dévoilé l'originalité. Il y a parfum au basukola yesu makolo. On ne nous a jamais dévoilé. En 2012, hein, ex-Pabokilo Langa, donc voilà, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Na vivre en 2012, 2013, 2014, mais na auto répété wana. Après, na moni en na au molango pas ya batu. 3 fois pas batu. Après, na ko revivre en 2020. Na vivre en 2020, non binon, c'est lokoyo, ou peut-être na ignoraka, na yebi yango. Parce que l'homme sous o yebi yango mais ah, au bêta non au cara, au ignora no bia, yala on normal, yala on voilà. Mais, on a moyen de battre salami, mais na roye bisa bangote. À travers l'émission, on peut-être va comprendre. Va comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, mutu soit yinanda kuna yo, soit lala yinanda kuna yo. Mafuta opakola, msuba banino baba apakola vite fait. Apakola vite fait. Émission oyo. Et il fallait pas mutu moko da sala ngo po ezala bien. J'espère que vous aurez le temps de l'écouter et de le partager. Le pouvoir de parfum. Le pouvoir de parfum. Bah open na yebisa, on a yebisa que ko pesa mutu parfum te, ko sa la parfum ya batute. Ata li pekano ezoto kandenge nini. Sukola maya pamba toza pembe eza problème te. Na poto ezalaka o continue sika moko boy mafuta o abeseyage wana o petiki yango bango bazoteka. Ba eza usage à la portée de tout le monde. Donc eza na conséquence te parce que c'est à la portée de tout le monde. O pakoli yango na maboko o tchete twa et sili. C'est mieux kota na magasin que o muta sombi. Parce que o muta sombi ana eza loko la azu par na ye. Azu son amour. Son âme, il a par naïe, il a par oyo, bah repartager en mutute. Ni avec ses enfants, ni avec sa femme. Ni na camarade naïe, ni avec sa famille. Et des fois, moi, la mutazo le bano que, ils ont la bonne volonté. Mais, qui souhaite la kati ya parfum, toye barangote. Le pouvoir là, au monde que, ndekono yaki otala yo na ndenga, bah, qui n'est pas bien. Et me soit là, moi 2-3 jours, à la ligne épée. Mais dans 3 jours, on a mouton qui bien. Et à un moment donné, boum, ça s'enflamme. On dirait qu'il y a batama quelque part de la mouki. Non, tu sais pourquoi? Parce que Assimi peut-être, Assimi qui parfait na yo. Yo le bané, bon, tu es parfait, t'es parfait, au PCP parfait. Au PCP parfait, et c'est beaucoup de Solomon. Or, n'engo soma qui m'a parfait na wana, c'était uniquement pour toi. C'était uniquement pour toi. Parce que parfait, il a identité à Moutou. Il a identité à Moutou. Au moins, Moutou, il y a ça, il a ma fouta boye, il a parfum boye. Il a leki, oh solo naye. Oh solo naye. Donc, identité naye, borosa na ngomi balete. Borosa na ngomi balete. Bakosona mususu, bosona na ba famille, bosona na bandaku, parce que vous partagez, et le remoro, il faut la personnel. Donc, Moutou a ça la parfum, ou a créé parfum, ou a inventé un parfum. Donc, à ça là, on a un monde égoïste. Donc, Moutou a la n'a évité ce qui est égoïste, mais c'est ça le vrai mot où il faut employer. Mais quand même, c'est ça en fait. Et c'est le qu'on va partager à rater. Si on a un parfum, c'est bien. Si on a un ngote, on bon, ok, kosomba. Ok, kosomba. Croyez-moi. Parfum et panzana. Tu sais, elle trahir Moutou. Quand tu as trahi la personne là est devant toi. Au trahir, Moutou anazali boso na yo, ça qui est au kangama. Mais seulement le parfum.
biloko tout ekosopana soki parfum epanja soki saki efungwami biloko tout eza na kati ya saki ya motu ekopanzana nango parce que saki efungwami. Mais biloko tout ya important oyo ekopanzana na téléphone nini ebima te, mais la bouteille là oyo eza ke moto apesaki yo parfum aza wana devant yo trahir ye et la bouteille ebima na kati ya sac ekoya epanzana. Donc omoni mwana mobali angunzami mpo alokota parfum parce que ezaki na solo ya kitoko, parce que ezali na solo ya kitoko. C'était une très bonne odeur. Era otambola nzela aoleka bato batune opakoli parfum nino eza marke nino parfum ekweya. Le mec atomboli elongi atali moto azotrahir, atali moto atrahir, atali molangi ya parfum ase repéré na maloba. Donc à regretter jusqu'à présent, à regretter, mais moi le rota parfum et zonga na mulangi ezate parfum wana ando chango vraiment ndambu bagout pour soko atiena bagout soko chango mbangu osila. Donc abane vraiment ko gérer dans un temps ko gérer. Mais les jours les aki petit moment bon na tromparae la zole moi anniversaire pas lela parfum wana mais ebi parfum de sike utati eza nango cadeau simple, cadeau comme mutasum na magasin habité, voilà je t'achète, c'est normal. Je me suis kabona kidiba kabo masa na ye asenga parfum acha mwandambo camarade na che parfum wana après quelques jours camarade ne wana abeti copine et des arts bango balé compréhension abeti copine et des arts bango balé compréhension abengi copine yandeni tala kutunga na za boye tala ko babeti o des arts boye gabi bon ok eleki après jour mususu la fille a vendu ndeka zala lisolo lisolo mulanga parfum boye kutu masala ngana apesaka kutu alelango fort solo bien sur le tigala ko nelamba bamo la fille a ABC opesaka yango kan otenga na pesaki mais seulement mikolo bajour yango ka bajour to bana ngana yo wana habiti. C'est pourquoi eza na mutu mususu azalaka a bon terme na mwasi na yo, azalaka bon terme na mobali na yo, mais elo mo ya mukie to se rendre compte te eko basculer nyonso tout eko basculer et basculer ko et basculer. La fille a expliqué c'est vrai. Bilo mususu ya tolobaka ngo batolobaka yo abiloba loba oyeba mingi makambo ngo loba kozela ngo wapi nazwa ngo parce que navanda na mokili je vis avec des hommes nayebi valeur ya bolingo nayebi douleur ya bolingo je sais là où ça fait mal nayebi douleur à trahison. Donc, je connais tout en fait. Parce que je l'ai vécu. De loin comme de près. Je l'ai vécu. Navanda dans la cimetière. Mon inspiration, c'est mon entourage. Inspiration, nanga liboso dans l'entourage. Et deuxième inspiration, nanga, c'est la raté d'oreiller. Quand je reste toute seule. Quand je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, à une personne,
Quand je n'ai pas besoin de répondre au téléphone. Parce que je me communique avec moi-même. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin de savoir pourquoi. Avant il y a Okoma, avant il y a Otanga, avant il y a Oyeba, avant il y a Otuna, avant il y a Oluba. Ils ont raté. Ils ont raté Oluba. Mais on a envoyé ça nos lélo. Parce que beaucoup de personnes vont se demander. Parfum, il faut Okeba, le parfum. Bino bato abichacha. Bino bato abichacha, o ezara bochara chara ba parfum ko tina ndako bato yo sukoli. Osukola opakola mafuta mutuana, ochara déodorant na ye, ochara parfum na ye, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Yebisa mutuana kabela ombongo oke somba na ndenge na yo. O somba ya gu na yo. Ato sombi même chose, ato sombi kara o eza ndenge moko. Mais tant que ezara ya yo, eza déjà personnalisé que eza ya yo. Eza te ke yo posé la ngo pesa nga pe na tianga pe la saila te bongo te. Bongo te. Même na bouteille, eza solo moko mais au monde a numéro nango eza différent. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 par rapport à la livraison, par rapport au nombre de bouteilles. Par rapport au nombre de litres. Donc, eza identifié, eza personnalisé. Même si c'est dans l'écriture moko, combo moko, code barre moko, mais il y a une identification, une différence. Où est ça la bouteille, on a bouteille, où est différent. Où est kota ki liboso, où est kota ki na sima. Donc, où est ça l'eau ya liboso, où est ça l'eau ya mibale, l'eau ya misato. Les parfums, c'est comme ça. Et belé, bazo, on a pas problème. Na ba kati, ok, pas moutou, ok, pas mouninga. Bon, c'est retrouvé là, ba problème. Moutalobi, non, ma bé. Asale lo mou ma bé. Oh, peut-être, mitalo, taille, likolo, taille, la sobi. Ah, lobi, n'a pas poani. Pour la ligne. Pourquoi? Parce que, au simba et lo, qu'on a ça, se rendre compte. Biloko msuba simba raté, sur ok, la banda rabato. Surtout, bato bazalara, gentillesse, a fait comme chez toi. Au moins, bato a fait comme chez toi, wana. N'a fait comme chez toi, toi, tu veux faire comme chez toi, mais, et au balukela yo, avec des mots. Parce que, baloba, wa, obimisona munoro ye, ou tali bobi, ah, mais ayambe nga bela nga na sa le roi, et pas la ngai. Mais alobi nga boye pourquoi? Obimisama ya misu, okolela, okosala boye, okoregeto okanga bakanda. Ye, plus jamais. Plus jamais. Yango la banda wa batou comme conseil gratuit, so ok na ndawa batou parfum ko simbarate. Parfum eza kindoki munene. Ya kindoki munene. Quand on achète le parfum, eza identifié à nzoto na biso ya âme na biso. Donc kota na ndako tata ndako ya o ndako ya na nganda wa mama na ngai. Non 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 non. Parfum na ko simbarate. Parfum na ye son odeur ko simbarate. Somba ya yo osalelaka. Senga mbongo loba pesa nga mbongo na salelaka na sombelo mona na ngo besoin. Les cadeaux ko pesa jamais moi si na yo cadeau ya parfum ni mobali na yo libale ko kufa. Libale ko kufa. Yo okende la boutique obitela sombela parfum et apaiser cœur na ye. Oyebite parfum wana eza à base de quoi? Kindoki nini basala na kati ya parfum wana. C'est quoi le fleur? Toutes les fleurs eza adaptées na bolingoté. Toutes les fleurs ne sont pas adaptées. Toutes odeurs ne sont pas adaptées na kati ya bolingo. Tolingani oui mais eza biloko mususu tosala na vie esala ke to kabwana. To kabwana, to kabwana. Totika la bane belo mona ka ki asomba ki ezonga au fur et à mesure ozo somba ka ke loko wana au fur et à mesure mabezo ya jour mona ki mabefu me comme na suka mulangi me panjani pa bo se séparer o akei o pa kei mais boyeba tina te pourquoi bokabwana eza parmi babiloko yo ekabulaka ba famille ekabulaka ba couple ekabulaka bato balingani donc ngana viva yango. Mes potes, mes proches, ma viva yango, mes collègues de travail, ma viva yango. Yo lo bako tout yo sambate. Mais muto ayebisaka nga ngo. Nga na yokala nga yango me na ignoraka. Na ignoraka. Mais les jours ekomaka.
pesa ka raison na benga et pe na pesa bien tu avais raison pour être bien abi makambo oro comprendre en côté parce que eza tout eza enseignement mobimba et nde na lobino wana oza kutu parti ya nini te mais tellement je t'aime beaucoup yango na yebisu yo ozala averti même avec Edvi moi na yo tu dois lui dire que soro vande pas batou parfait aussi mbaraté bino bato richasa tindelanga parfum tindelanga boy bo tindelo mbongo na tindelo parfum te parce que naza mwasi na yo te obalanga pété na kopesa yo parfum te parfum po ezala boye il faut mutu wana bobala na bino mibale omoni esalama mpona bato oyo opesi ye or opesi ye parfum c'est bolingo omoni yango mwasi andumba na bible era sukolaka yesu makolo atikala kobima lisu na mobali mosusu te parce que abalaka yesu pacte na ye wana oyo asalaka na yesu etikala bongo jusqu'à présent. Donc voilà oyo na ngai nayebisa bino lelo mpona 1000% yango wana mama espe Guylaine matumona donc omoni otika basujet ebele otika baactualité ebele na suspense franchement la myosotis elingaka ezala na basujet ebele basujet ya makasi vraiment soki ozonga lisusu na actualité ekosala bien mais soki ozonga te mais il faut quand même il faut zonga kaka parce que eza babiloko mosusu esengaka moi bible pembeni nga vraiment trop bible à verset biblique je ne suis pas là dedans mais à partir nanga peut-être olingaki ose repérer ose référer na babiloko ebele mais il y a pas de souci na senkaka la ozonga esprit Guylaine motema ya esprit Guylaine matumona musoba donc voilà motema ya Devos musoba ba bonne année avec mes enfants et à ma fille chérie ma fille Juliana, donc bisous à toi ici Kozali, à toi Edvika Bongoya Baleki, donc voilà, toi aussi, Bambo Tessi Kozali, à ma grande sœur Eliane Ochudi, Motema Fernando Zangadakunya, et à ma maman chérie, maman Soda Babi, respect, maman Soda, Bambo Tessi Kozali, donc voilà, et sans oublier Sarah Lifela, la grande H de Paris, avec sa sœur Divine Abongi, maman Azaël, et sans oublier je te souhaite la bienvenue à Katia Paris, Colette Abongi. Donc voilà, on est toujours dans la famille, on est toujours dans la même morale. Donc voilà, continuez toujours à s'abonner à Flamand HD, Borosala de Cité. On est toujours là avec notre programme, nos émissions, nos conceptions, que vous ne serez jamais dessus. Donc, Tokutali Bongo, Mbala Sima. Et merci beaucoup.